Mbote mingi bandeko balandi. Ezali ngai ndeko na bino yabe. Na émission ya nzoka nde toya kobeta mwa masolo na biso ya bonzambe. Lelo nalingaki mingi nazo répondre na quelques questions oyo ekomeli ngai. Et puis nalingi na mokuse na expliquer sens ya combat oyo tozo sala oyo. Biso tozo ya wa te poto luka eloko kolia. Tozo ya nde poto luka bandeko oyo tozali bandeko lokola nga. Toko mona capacité ya analyser likambo nyonso. Donc moto akoma na capacité ya analyser na kati na likambo nyonso soko ba biso likambo nyonso oyeba ke likambo oyo ezali malamu to ezali mabe. Donc système idéologique diabolique oyo bakota biso et umeli bambula ebele yango sens ya combat na biso. Donc biso tozobunda contre système idéologique diabolique oyo bandeko bapaya bayela ki biso na ba domaine nyonso ya vie ndenge bakosa biso yango wana sens ya combat na biso na tunaka likambo moko lelo ekomona bato balinganaka okomona basalaka signe moko soki boye soki basali boye balobi elakisaka soki motema soki amour soki elakisaka soki nini. Na kotuna question motema ya moto ezalaka na forme oyo soki motema nde elakisa bolingi oyo ezala na forme oyo. Or que forme oyo nazolakisa wana eza kaka pyramide renversée. Eza mutu na se makolo likolo mutu ya pyramide yango oyo na se et puis makolo yango yango likolo elakisaka nango motema te. Soko moni tala motema ya nyama tala ta mitema ya bato ezala motema moko ezala na forme wana te. Nani ayebisaka biso ke forme wana signe wana ilakisaka motema peto ndima yango. Donc tellement toza infiltré na bongo na biso souci na biso combat na biso eza moto moindo akoma na niveau ya réflexion likolo soki ba biso likambo nyonso o analyser pe ozwa ba réponse tozoya te potolo ba oyo tozana yango tozoya pe te potolo ba oyo tozangi yango souci na biso eza penza yango wana. Lelo nalingaki na répondre mingi na ba question avant na koma ko répondre ba question na koloba boye bandeko tokanga likambo oyo soki moto azwi bomengo soki moto azwi to soki moto azana bomengo ya solo yoka signe akomaka na eloko liboso humilité. Moto azwi ya solo akomaka humble pe akomaka doux soki moto azwi bomengo ya solo. Eliye koloba tala nzinga na yo moto nini azana bomengo ya solo pembeni na yo soko moni ete azana ye na bomengo te. Et puis komba na biso yesu ka bongo te ezokende wapi ta oyo tokomi lelo biso nalobela na ba congolais ta oyo tokomi lelo tokoki na biso déjà ko créer po biloko nyonso tokoki ko créer eza autour na biso mais du fait que esprit eza ya kokanga moya ko raisonner musika eza te ya encore tozo créer te soki tozwi ba machine nyonso oyo tosaila awa soki to inverser yango tokozwa possibilité pe maele ya ko créer na époque oyo tokomi nazo bandela tokoki déjà komi salela po tokomi na bato batongaka bilamba déjà bato babetaka ba brique bazali bato ba formaka ba pièces de rechange bazali. Donc tokomi presque na ba domaine nyonso tokomi na mwa ba connaissance eloko etikali tosalela yango purement ba connaissance oyo tozana yango. C'est ça souci ya combat na biso. Et puis parmi ba solution moko tozolinga bakonzi mboka basala commission moko ya spiritualité authentique nalobi ya ba chef coutumier te. C'est-à-dire baluka bato basalaka makambo ya molimo ya solo basala commission moko wana comme ça bato wana ba ko détecter ba don oyo eza epai ya baninga bato
On est parmi les solutions pour tout bimana bozoba oyo tozana yango. Lelo nalobaki nako répondre na quelques questions ndenge batuni biso par rapport ya ba numéro oyo nyonso euti koleka. Question liboso ndeko moko atunaki alobi makambo oyo ozali koloba otanga yango na livre nini? Question batunaki yango na makambo oyo nazoloba natangaka yango na livre nini? Nako répondre ndeko wana boye. Makambo nyonso oyo bato balobaka ezaka kate atangi yango epai moko boye. Neti ba biso makambo oyo tolobaka totangi yango na ba livre te. Totangi yango na ba livre te. Eza makambo oyo tomonaka yango na bandenge ya molimo pe yango toyaka koloba totangi na biso yango te. Totangi yango na ba livre te. Na bandeli makambo oyo tokolobaka na ba émission na biso nyonso ya nzoka nde totangi yango te. Mokili oyo tozana yango bondi ma science nyonso bato oyo babandaki yango ne bandeli batangaka yango pe te na mikanda moko songolo. Bango pe bamonaki yango d'une manière spirituelle nde bato ya mayele baye kokoma pe la lekomi science ya kotangisa bato. Na bandi na répondre na motuna ya ndeko wana. Ndeko musu atuninga lobi est-ce que on dimelaka pe miracle? On dimelaka ba miracle? Certainement ba miracle na dimelaka ngo. Po na yebi penza miracle ezelo konini. Miracle d'abord ça ba fait mystique. Excusez. Miracle ça ba fait mystique. Et si ka o miracle salami ndeko kanga. Et si ka o miracle salami ba signe tikalaka. Et si ka o miracle salami. Miracle ce qui est salami et tikaka ba signe. Na sima yango. Miracle zate mo miracle moko esalamaki signe ezomo na te non. Ce qui miracle salami ba signe nango etikalaka. Po miracle pe ba préparaka yango te. Eza na grand moko te ayala mokili awa abenga batu baya ko mona miracle azate. Miracle salamaka soki maître ayoki mawa to alingi asala asali. En tout cas na ndimelaka miracle. Sauf que ba mingi oyo to monaka eza ba miracle te. Mingi to monaka eza ba miracle te, ezalaka ba montage yango pe ezalaka na ba preuve te. Miracle ezalaka na ba preuve nango. Na bandi na répondre na motuna wana. Motuna mosusu ezali nini? Ndeko moko atunya lobi oza nani? Ozali prophète, ozali maître, ozali pasteur, ozali ngunza to oza nani? Nako répondre ndeko oboye. Ya solo mokongo na ye moninga nda oyebisa ye. Na dikosi na yo moninga nda oyebisa yo. Nakoki koya liboso na bino te nalobaki naza maître. Nalobaki naza ngunza. Nalobaki naza prophète na koloba te. Moto oyo azotalanga soki azoyoka maloba oyo ezobima na monoko na nga yende akokalifie nga soki naza nani. Ndenge ndeko moko afingaki nga naza moyibi yango nabombaka elongi. Donc na question na yo nako répondre boye ndeko yo ndeko yebisa nga oyo ezobima na monoko na nga ebimaka na monoko ya banani ya miyibi ya ba prophète ya ba pasteur ya ba escroto ya banani. Donc pona milobela ngai moko eza moi pasi soki ata na mibombaka na pesaka pe bino respect pona moni elongi na ngai na nzoto eza na rapport moko na bino bato te eloko eza important eza maloba oyo naza koloba pe maloba oyo nalobaka te ke bato bandimela yango te moto faut analyser mbala ebele moto faut pona. Donc nakoki komilobela te soki naza pasteur soki nazali maître ou nani. Na bandi na répondre na motuna wana. Motuna musu ezalaki boye. Message oyo eza ya banani. Eza ya ba noir, soki eza ya ba noir pona nini olobelaka kombo ya prophète Kimbangu te. Ndeko tuninga soki message oyo eza ya banani. Soki eza ya ba noir pona nini na ba message nanga na lobelaka kombo ya Kimbangu te. Réponse eza boye ndeko. Certainement message oyo eza ya ba noir. Eza penza ya biso ba noir. Soki na lobelaka prophète Kimbangu te
ta mosusu ndenge na yebeli eza ndenge oyo bato mingi ba yebeli te na yebi mingi na yebi malamu na yebi banzambe mingi oyo ya biso ba noir na yebi bango awa pe na Congo na yebi banzambe mingi na yebi pe ba grand esprit mingi soki na ye na plateau ya télévision boy na banda kotanga ba kombo ya banzambe wana to ba grand esprit wana ba oyo bakufa to pe ba oyo bazali ekozwa biso ngonga mulai kasi solo na yebi Fumu Kimbangu na yebi ye penza eza pe na ba numéro musu to sala na kolobela mingi sur Fumu Kimbangu pe banzambe na biso to zalaka na bango ebele tango na zolo ba banzambe bato mingi ba obeta libaku nzoka nzambe eza kombo bapesaka na moto alongi na moto a créer na moto ya boti na moto asali malamu soko moi na catholique ba monseigneur baza ebele tango to bengaka bango monseigneur to bengaka bango nkolo na ngai donc soki na bengi bandeko ba kolonga nkolo na moni yango mabete et puis biso poto ndima banzambe na biso to ndima to zelaka kaka te nzambe wana auta na mateya o toza koteya na kopesa exemple ya banzambe oyo mibale o toza na bango na bomoi eza na ndeko moko na mboka o toza na Kinshasa ndeko yango ngai na ye toyebani te namonaka ye pe na baetando kaka azali prophète ndeko wana aza ndeko na ngai mutu mwindu ndeko wana azwa révélation abikisaka bato à l'aide ya jus asalaka yango na pétrole bon nayebi te formule yango mpenza asalaka ndenge nini na misu na ngai na mona pe na yoka bato babiki na jus wana ndeko na ngai likambo aboye na ndima te ke moto azobikisa bato kombo na ye na yoka babengaka ye Pasteur Konde bon na kondima te ndenge nini ngai na maili na ngai nayebi ke wana azali moko ya banzambe oyo toza kobika na ye na époque oyo nakoki jamais natala comportement ya bomoto na ye talinga te naotala eloko nini aye kosala na mokili na tangu na ye atako atangaka kombo ya Yesu nga naotala ndenge agrégor na ye eza kosala po azobikisa bandeko na biso mingi na jiwana aza pe moko ya banzambe ndeko mosusu atuni est-ce que lingomba na bino pe bosalisaka ba malade pe botalisaka bato makambo réponse na motuna oyo eza boye moto moko te oyo amonaka molimo ya solo abosa na kosunga bandeko na molimo misala wana eza misala moko secondaire eza misala te oyo nakoki koya na etando ike na bisa bato boya epai na ngai nasalisaka nabikisaka po eza misala moko secondaire pe po na biso tomonaka yango penza makambo ya mike po bato baza ebele na bangonga oyo bakoki kosala pe yango donc biso toza na permission te ya koya koloba na etando ekeke nabikisaka nasalisaka to solution ya soki eza epa na biso mais eza misala ya molimo toyebi yango kasi na etando eke nakoloba te nakopesa yango valeur te po eza makambo moko eza makambo ya mikie makasi biso siko tolingaka bato bakoma na niveau soki akutani na bankokoso makambo molimo ayeba nanu ko se défendre nanu avant me bango epai ya bato mayele biso tolingaka nde moto akola akomprendre ke azali nzambe nalingaka te tolingaka te totika bana bato na boumbu po balandaka biso sima biso tolingaka penza bongo te na bandi na répondre na motuna wana motuna mosusu ndeko atuni abi bakoko na biso ya liboso banani nzala panda na kiteleki nabo pona nini olobelaka bango te ya solo na koloba ya solo tina solo la kana banzambe pona makambo oyo ata na mbala moko te batangelanga kombo oyo ya nzala panda na kiteleki nabo na koloba makambo na mona ka pe na yo kaka
banda mokili salami bambula eleke ebele minoko pe ebongwani bambala ebele bakombo penza ya bakoko ya ebandeli ngai nayebi yango te soki nzala panda pe kiteleki na bo yango na kotanga na ngai yango te po nayebi na ngai yango te. Et en plus de ça nayebi ke biso na bayindo tozala na bakoko mibale te na utaka ko expliquer yango dernièrement biso na bayindo bakoko bazalaka 6 mibale ya mikuse mibale ya ba moyenne mibale ya milai o nde basala ke poto sanga na biso neso ndenge to sanga na boye. Alors j'aurais du mal ya ko citer kombo ya kiteleki nabo nanzala panda motuna oyo ngapela tunaka ndeko moko ngunza tukutanaka naye alaksinga photo ya kiteleki nabo nanzala panda bafai na ndako moko boye ya matiti na tunaki ndeko wana ndeko ya solo oyo bakoko na biso ya liboso alobi na nga solo na bimena tango oyo bakoko na biso ya liboso bazalaki na mesure ya kotonga bandako te. Bon, ekomaki wana ekomi nalongwa ngai naza moto ya misala mabe ndeko na nga abenga moto ya misala mabe kaka mpona pousser réflexion musika na bandi na répondre na question wana. Question mosusu ndeko mosusu atuni ngai bopesaka mpe ba dîme na ba offrande soki topesaka mpe ba dîme na ba offrande. Offrande eza mabunza soki moto nyonso akabaka seki asalaka ba offrande soki moto nyonso akabaka na kolinga penza kokota na lokuta ya ba dîme te ndenge na yokaka ke Bible lobi bafutaka eteni ya zomi sanza nyonso na kokota na balokuta wana te po ntango totangaki na Bible na mokanda ya Deutéronome 14 obandi na 25 na 26 okomona bazolobela dîme balobi okamati eteni ya zomi ya biloko na yo oéchanger yango na mbongo otie mbongo wana na poche oke nango na esika oyo nzambe akoponela yango soki okomi na esika yango okamati mbongo na yo osombi bataba osombi ngombe omeli masanga omeli na masanga ya makasi olie yango epi omisali plaisir na eteni ya zomi ya mbongo na yo. Eza na mukanda ya Deutéronome chapitre 25 verset 26 soki oza na Bible na yo tanga okomona esika balobela dîme donc okamati 10% ya mbongo na yo omisali plaisir olie biloko olingaka kolia omeli masango olingaka komela ndenge Bible ekomi namoni te esika balobi bapesa yango moninga moto namoni te na bandi na répondre na question wana. Question mosusu ndeko mosusu atuni awa alobi ye abenga yi maître abi maître yebisa biso concentration ezalaka nini. Ndeko réponse na yo eza boye concentration elakisaka kokanga pe mate ndenge ngai pe nasalaka ntango nazalaki mo Kristo. Concentration eza ko parler en langue te ndenge ngai pe nasalaka. Concentration eza kokanga kutu miso tomonaka wana te. Concentration elakisaka nini? Concentration elakisi kotia makanisi penza na likambo oyo za kosala yango tobengi concentration. Donc moto kozala concentré eza kotia makanisi na yo na makambo oyo oza kosala yango tobengi kozala concentré. Question mususu ndeko alobi tangela biso ba ndeko alobi tangela biso ba faux na ba vrai pasteur oyo yebi na awa na koloba boye nazali na mandat te ya kotanga kombo ya moto aza lokuta to aza faux po na kati ya faux vrai ezalaka na kati ya vrai faux ezalaka bolamu na mabe ebalani bokanisa te bandeko topesaka kaka tort pasteur kingandi bokanisa kaka te bango nyonso nde baza ba aventurier moto akola mokola ndako na ye te mbala moko andima akoma pasteur eza na ntina oyo ekomisaki pasteur lokola ba guide spirituel bazalaka lisusu te mpe baza te epuis lokola nzala lokoso ekota biso nde bandeko mingi oyo baza na biloko ya nzambe na nzoto bakomi kosala n'importe quoi pour balesa libumu na bango. Donc alors j'aurais du mal ya koloba ke pasteur o aza faux ou vrai
po epai na biso natalaka mingi soki moto aza guide aza ntoadisi azali maître biso totalaka nde misala oyo azosala par rapport ya molimo totalaka vraiment mosuni ya baguide te totala mission oyo moto aye nango soki mpenza azosala yango eza na bapaster mosusu namona mpenza na misu boye paster asambeli ebembe ya solo namona na misu na nga ebembe se kwa bo eske azaka mabe me na nsima nango aye kosente ser moko ya église na ye eza na rapport te na makambo molimo na makambo nzoto donc nakobenga ye faux te po asente ser wana nakobenga ye mpe vrai te po alamusi ebembe mpa na nga asali mosala na banza na répondre na question wana mpona bafaux na bavrai pasteur donc naza na mandat ya koloba te pasteur kingani aza faux moto kingani aza vrai nakokoka koloba makambo ya ndenge wana te question mosusu ezali awa mpo na yo fin du monde ezali soki oprécisaki monde nini nde na ngai na explike yo lokola obi fin du monde nakokata mpe na mokuse fin du monde eza te mokili eza cycle mokili balukaka boye mokili etambolaka ba fin du monde oyo kaka mpona kati ya mokili eza monde moko mais aza na bamikili ebele à part trois principaux monde oyo naloba dernièrement esika toutaka esika tozana esika tokende bamonde nyonso bamonde misusu ezalaka autour ya monde oyo tozali donc monde oyo monde physique monde réel oyo tozala yango ekotikala kosila te ekotikala mpe kokufa te ekotikala mpe ndenge toyokaka makambo lokuta wana ekozalaka nango te ata mbala moko ekozalaka te bato bazoleka bamisusu bazobotama mpo moto na mabele aza éternel moto na mabele aza libela na libela papa ye aboti mwana papa akei mwana wana aboti mwana wana akei ekotambola bongo mokili eza bongo mokili ekosila te ekosuka te bon mpona paradis na enfer biloko mibale ya lokuta wana ezalaka te oyo eza bautopie oyo bakotisaka biso na mutu paradis ekozala et puis lifele ekozala eza makambo ya lokuta moko ezalaka bamontage moko ya likolo bandeko na nga kaka na kati ya makomi ya bible balokomaka tous ces pays ici ba nyonso tosalaka na se efutamaka kaka awa na se balola na baparadis wana eza makambo ya lokuta ekozalaka plus jamais eza makambo ya lokuta ka nde bakosa biso Eden ezalaka jardin d'Eden ezalaka quelque part lelo mokili etonda tomonaka te esika ezalaka tomonaka mpe ata trace nango te ndenge bakosaka biso ke garçon moko asalaka masuwa moko ya monene oyo akotisaka banyama mibale tuka natunaka paster mo basili mpe bakotaka kaka 2 na bangungi mpe bakotaka 2 okapi mpe akotaka to ndenge ni mpo okapi azalaka akotoyo biloko wana tu soko otui ndenge wana balobi akende donc babiloko wana eza makambo lokuta oyo ezala te ekotikala kozala te ndeko mosusu atuninga awa lobi par rapport ya Saint-Esprit epai na yo azali nani nako répondre boye ndeko Saint-Esprit azali consolateur azali révélateur Saint-Esprit ezali molimo ya nzambe oyo tango moto ozwi bomoto nzambe na kati na yo akotia molimo ya ye nzambe akotia molimo ya nzambe akotia pe molimo mabe kati na yo moto siko Saint-Esprit ezali esprit positif de Dieu oyo ezalaka na kati ya nzoto ya moto po moto azana molimo mabe oyo nzambe asala ngo na yo moto aza pe na molimo malamu yango omonaka soki toza devant un fait okomona mongongo moko ezolobela yo sala boye mongongo moko ezoloba na yo tika alors soki olandi mongongo oyo ya mabe osali mabe soki otikali ngonga moko yo moko okomona mena Saint-Esprit akomi kobondisa yo omoni fallait pas osala boye prochainement kosala boye te osalaki boye mpona nini ko Saint-Esprit azalaka na kati ya moto ndeko na nga Saint-Esprit azalaka na ye mosika te na kati ya moto milimo misato ezali molimo na yo moko moto oyo ozali na molimo malamu na molimo mabe yango esalaka connaissance ya moto yango nde pesaka connaissance po moto yeba ko différencier malamu na mabe
esengaka milimo wana nyonso mibale po soki moto na kati na yo molimo mabe eza te et puis okoyebaka te mabe eza eloko nini okoyebaka te wapi mabe donc po oyebake oyo mabe il faut na kati na yo ozala na molimo mabe na molimo malamu molimo malamu yango tokobenga yango Saint Esprit molimo mabe yango tobenga yango esprit satanique esprit satan ye wana oyo ezalaka kati na moto sikoyo kosala bolamu ezalaka tellement difficile tokoka kosala bolamu te yango biso nyonso to préféraka kosala mabe po mabe ezalaka facile eloba prophète Koffi Olomide alobi lokuta eyaka na sincère vérité ene escalier pe ekomi nazalaka so na oteya bandeko natangi kombo ya prophète Koffi Olomide ta nataka bakombo ya ba prophète Lutumba Simaro ta nataka bakombo ya bato wana na lolendo nyonso bato ebeli bakritikaka nga makasi donc bino na yamba na bino ba prophète nde ba Koffi na ba Lutumba na ba waze kwa nga na répondaka bango po boyebi bango te lokola bozana bango na même temps bozotala plus buzoba na bango bozoyeba te baza banani biso tobengaka neti prophète Koffi Olomide prophète po azala makambo mingi alobaka totala yango na liso ya molimo ndeko mosusu alobi awa boye s'il te plaît lobela biso situation actuelle tope actualité ya mboka na lobela sur actualité ya mboka par rapport ya lino ya Lumumba et puis na ba guerre oyo eza na est bandeko na ngai nauti ko répondre na genre ya question ya boye na lobaki boye souci na biso eza moto akoma na niveau ya makanisi ya komata niveau mutu na yo ebana kosala et dépendre na mutu te et dépendre na livre te o dépendre na yo na banzambe po likambo nyonso otunaka banzambe bayebisaka yo solo eza yapi lokuta ezali wapi mpona makambo etaleli na Lumumba mpona ngai na miso oyo totalelaka nayebiki eza makambo ya lokuta eza makambo ya lokuta mpona nini soki ya solo penza soki ya solo Belgique bandimi kozongisela biso lino ya papa na biso oyo babetaki pe babomaki soki ya solo balingi kozongisela biso nakotuna motuna boye bandeko na ngai papa na bino babeta ye baboma ye amonana te bambula eleke ebele to yo aka lisolo toyebisaka voisin ye moto obeta papa voisin awanganaka eleki bambula ebele voisin akobimisa chemise ya papa botala oyo eza chemise ya papa na bino na ndimi ngai moto nabomaka ye motuna eza boye tokosepela tokotomboka to tokofunda na leta mituna mpenza na tuni yango wana soki voisin aye kolobaki papa na bino ti akufa ngai moto nabomaka ye tala kutu elamba na ye yango en tout cas na regrette ndenge nabomaka ye alobi kutu pardon te tokotomboka tokosepela to tokofunda ata na leta soki mpo na nga na mayele ya nga normalement eza likambo esengo te d'abord ebongaki basala ADN baprouve mpenza soki ya solo lino wana ezali ya papa na biso soki mpenza eza ya papa na biso ndenge moto aboma ya ndimi bana na ye bandimi ke bango nde basala boye bandeko na nga tolingaki totomboka tolingaki tosepela te tolingaki totomboka mpe tolingaki tofunda nasali kaka mwa analyse lelo nalingaki mingi korépondre na baquestion na bandi na répondre na mwa mituna oyo ekomelinga bien ke mituna eza ebele na ndeko mosusu mpe bo ye afingaki ngai ye afinginga mwa mingi bon na ndeko ofingaki ngai merci mingi na sepeli mafinga wana po eza mbala liboso te mbala mpe asuka te ata yo oyo ozolanda ngai yeba ke likambo nyonso kosala kokanisa te bato nyonso bakolinga bato mosusu mpe bakofinga yo eza loi ya nature alors ngai nde na monoko na ngai nakozongisa un jour moko te ndeko mosusu atunenga mpona nini nasala mpona nini te nasala badébat spirituel nakosalaka badébat spirituel te mpo banda na botami ntina okende na kimokolo boye natikali komona badébat moko te ya bandeko na ngai ezwa conclusion ezala na politique ezala na bale kaka ezala na spiritualité namonaka na nga débat moko conclusion ezomaka te donc biso tosalaka badébat mpo tolakisa bavaleur oyo toza na yango or débat soki tokosala yango mpo to éclairer bato lokola badébat ya bongo ezalaka nango te
na kusala na ngate. Et puis na kusala débat na nani. Il faut na sala débat na likamo oyo eza clair pe to yebito o to zana moto ndenge nini. D'abord on a na kusala na débat na mitunaka. Bande ko na ngani na kusala débat jamais na ba nzambe na biso ya mabele oyo. Aucun pasteur na ko telema ina sala na débat na kusala yango te. Ezana mutu moko pete ya mayele na koya kusala na débat na kusala na débat te. Ngai nde soki moto ya mayele moko abeninga atuninga na koloba makambo na zoloba yepe akoloba oyo na zoloba ba oyo kokokana nde to koyebisa yango bato na kosala ka débat te ata mokolo moko pona la kisa connaissance o na zanango soki bomoni biso nde to bia to yaka na liboso etandeke to yaka penza komila kisa pete. D'abord so na otambola seki na liaka seki na za déjà mutu souci na biso eza bandeko mutu efongama moto akoma na niveau ya mulai ya réflexion mutu akoma ta kokanisa manzaka tie bimaka tie koma mulai manzaka ngo euta wapi mutu akoma kata kokanisa ka ndengwana eloko ni esala ke je konzo to na soko moni ozo moneti na kati na ye mutu akoma ko raisonner ndengwana to tika na ko raisonner makambo to raisonner ya mike na oti na loba ngo ke biso to zana biso ba pauvreté na biso ezaka na mutu pauvreté na biso eza état d'esprit na ngonga o to komi to koki kosala nyonso biso moko soki to yokani mais système o batia biso idéologie o ba kota biso moyen to yokani zate to koma ko wela na leadership or moto aza leader soki o ligi kozala leader ndima kozala moto asuka soko ndimi kozala mokonzi ndima ko servir baninga na lobaki na ebandeli moto soki azwi mbongo akomaka na biloko mibale nazoloba bomengo oyo ya solo botalaka na bato bofandaka na bango soko omoni moto aza na bozwi aza na biloko wana te seki aza na bozwi te aza moto apasi koleka yo moto soko akomi na bozwi biloko mibale ebotaka humilité na douceur bandeko mpona lelo na suki wana nasepelaki mingi korépondre nanu na baquestion oyo nasepelaki mpenza korépondre baquestion mpe na bapréoccupation ya bino natiki bino tokomona na mbala nsima napesi mbote epai ya bato nanu baye te napesi mbote na bato ya bomoi lokola nga napesi mbote na banzambe na biso nyonso oyo baza na bomoi na banzambe bakenda napesi mbote na bato bamonani te tokutani mbala ya nsima.